Ba mama ya association Mama Atu, Amatu na Mokuse bakendaki kotala bato oyo bazali kosala banzela na mokolo ya mercredi 20 octobre 2021. Pona ko encourager bango, bamemelaki bango biloko ya kolia. Po ete eloba ba français, le ventre affamé n'a point d'oreille. Toyaki na premier jour wana, bandata wana tisikoyo. Toye lisusu te yango biso ba mama ya Amatu to proposaki to bité il faut que hôtel nzela wana apana biso alansaki yango toye na mwa kwanga mwa soso mwa fumbwa obandanga biso pe bamira kolia nani kotala kaka musala oyo eza pasi so il faut mutu alia ata la fort pour musala oyo etamba kito kuna mbote eza parti politique te eza association sans but lucratif donc to continuer kaka to ko boya ete bo nini asali boy mais tozali toyepona kosunga bandeko na biso oyo bayosala musala. Bandeko oyo bazali kosala banzela basepelaki makasi pona geste oyo ba mama ya Amatu basali. Acte ya bato ya Nkunda Mbote vraiment esali biso bien. Moto senga vraiment na bakonzo ba likolo. Bolingo ezala, bolingo vraiment ezala po acte Nkunda Mbote asali biso nulle part ailleurs. Et ça maka vraiment ka aya kaka na Mbanzangungu. To senga vraiment biso nyonso bana ya Mbanzangungu tozala ini to soutenir Nkunda Mbote même na ba prière. Bana bakungunga beta monika diako mo veni mais ki salu babakidi. Ibeto mbutaka veni kisalu mpimpe mwini takuba matuna musala tutaki beni mla ya fati beto musala déjà beto na yezo salema atu beto pe azana mabelo lokola yo. Population ya Mbanzangungu esepeli makasi pona misala oyo province azali kosalisa na Mbanzangungu.